Ça, c'est la couleur d'origine. La couleur d'origine. Couleur habillée. La couleur d'origine, c'est la couleur des artistes. La couleur d'origine, c'est la couleur des émissions. La couleur d'origine, c'est la couleur de spectacle. Abonnez-vous. Bandeko basipe mibali bisika nyonso bozali mbote déjà bisika nyonso bozali o ezali couleur d'origine télévision, couleur d'origine donc ndema kambo, couleur d'origine chaîne o ezo sepesa mokili mobimba, ezo pesa bino ba information comme il faut vraiment tozali susuka na kati ya mosala ndenge ezalelaka kaka ndenge batindaka ye chante mwana kini santa de nuance ange noir cheval noir chic man Pape of Love. Il est comment? C'est bon. Temps normal, même moral, GDG, feeling dans le cadre de l'idéologie. Voici yo. Magnifico, fantastico, esthético, chic men dans le cadre de l'idéologie. Toujours continuer, toujours. Qu'on look la bonne information, qu'on paie sa bonne information. Nandenge et singeli. Lelo vraiment na tamboli mingi, na qui na scène comique. Na scène comique, qu'on look la bonne information. En tout cas, na bête la bonne moi lisolo muke. Ya makambo eza ya théâtre. Moni théâtre na mboka na biso c'est wana ebanda ko benga maboke. Maboke donc supoyo ka bato basali maboke mona jeune moko boya tie ba poudre apakoli ba fufu quoi atie ba mabele komi pembe série wana ya maboke ba série wana oyo ba pour ça ba théâtre mingi zaka ba bouffon théâtre et ko évoluer ba papa na biso ba ko sala ba théâtre ya salle série wana ba bimisi série na bango o ba sala ka série wana ya ba minzoto na o ba sala ka ya ba mwana ntusu ba betela biso vraiment ba masolo bien ba série wana et mema biso musala o ya théâtre bato ba o sala ngo baza ba na kolo bandeni beaucoup plus bato nsu ba raisonner ki bato ba sala comédie baza bato mo sans valeur ou bien zangi musala o sala na vie te aza artiste aza vraiment na talent na ye kati na ye côté la kaye ndenge pena ki non chauffeur a raisonnera ki ne musala a ki ne kumaka ndenge pe comédien pe abulaka ki ne répétition a ki ne tournage ba série na ba théâtre série wana ko évoluer tina ndenge komi ba série ti lelo cinéma deux fois té ba groupe salongo ba groupe nzoi évoluer vraiment ba papa na biso ba lobe ba bimi ba ngalufa hein donc évolution ça ma toujours pe lelo na ndenge to lo ba bo théâtre et koli lisusu po ba ngadia dia o to yebi bango ya kala wana bazali lelo comme ba baoba mais si scène baza sauté to mona bango kaka nostalgie ba jeune mo bonde ba eko bima na ba streeting mo bo pe asika na ndenge na bango to mona ba sobe déjà ba ça biso bien hein ba blue ne ki bana yo papa sobe fait maintenant mais ma ba ka saldo hein ndenge bo bika ndenge papa biso alobaka ils ont nouveauté technologie évolue théâtre peut évoluer tu veux pas série ya kala ne ezalaka tala série ça bimaka fiston ça tala série bimaka mais le bien tu ka pena donc bana nyonso na pa déjà ba lobby donc ba publicité aussi ma théâtre évoluer théâtre ça art moko boy batu bosa théâtre ba olukande valeur ba olukande ba ça art o isa kati na bango vraiment lelo na tamboli na scène comique pour na OCP Sabino pour exemple sala oyo et sala batu bazala bien omoni théâtre tant total ngo e bosala ça biso makamba te se déstressaka ndeka munde à lobby il faut beaucoup rire que fâché ko silika mingi ya bien ti c'est kaka na yo OCP laka hein vivre vraiment dans sengo zaka à l'aise ceux qui vous ont pas problème tala théâtre ou kaka ba inspiration batu wana ou ba sala msana ba bimisaka et c'est qui ça yo vous sentez que vous êtes déstressé, si vous avez un problème et vous avez une solution. Hein? Nous disons lobby, la bonne humeur, agendre la bonne humeur. Linga ming ko seka ko za ne sengo. Le vraiment na bi ke bo seka bo CP là pour
nazana invité na moko aza moko ba comédien ndeko na ngai Kirikou biso nyonso toyebi Kirikou oyo toyemba kala Kirikou les petits mais il fait beaucoup Kirikou wana akoli bandeko lelo Kirikou akomi mutu a Kirikou donc inabisi bino bandeko benga ndeko nyonso oyo azotala te signaler akota tout le monde a Kirikou les lois comme moulai Kirikou comme papa Kirikou obete la biso lisolo na ye ndenge ni na sala ka film na ye wana ya Kirikou oyo toyebi Moses Veko na pesi mbote na bandeko nyonso ba otala biso c'est 17 bola police fashion ma solo est continué sans oublier le pasteur Jérémy Mayuku notre pasteur Pido Star et Tekiama les guerriers des minous. Donc continuer toujours musala dans le cadre de l'idéologie. Na m'invité nanga auto solo na vraiment le auto solo na moi minga azamo ko ba comédien bino pe bo découvrir nenga pe na découvrir qui est ndeko mbote kombo nani ngakuma nanga Kirikou ndeko Kirikou okoki kolongola chapeau mokilemo na openza bon ngayo mako artiste na bino ya mboka na sepela na bino pe mingi ne boninga pe film na nga ndeko Kirikou lelo na yambio comédien moko ba invité na nga ya malonga betelanga na lisolo Kirikou obandi musala ngo ya comédie ndenge bon des fois que ndenge mwana bota maka muta bota na talent na ye na bo mwana chaque fois na okula nazo apprendre bandeko na nga ki na za artiste na la ça on va connaître les aimants na ta na TV mais na créer un ndako en même temps na tinda bandeko na nga ki bo créer moi eloko mo boto ndote ka bandeko na ba ki distrait mais na biso bango que bonté na beauté c'est deux choses différentes au cause de la beauté on influencer mutu mais sans la bonté te uzangi on prend yangwana na bimisa ki inspiration et belé ça peut toujours na besoin ya bandeko ba sepela na musala a na apprendre bango biso donc yo zo apprendre déjà batu musala c'est que yebi moi mingi bon ko ba mingi za kadan à part kotanga pona mona des fois bana ina ba sala biso ba biloko kitoko po batanga yango mais ça batu mususu azana dona au profond du cœur o kenzamba tela esux mo boyebi kisaye un jour na barfeline na pesno ba veuve mbote po nzamba batela bango donc merci Kirikou comment on a Kirikou au latia ndeni bon comment biso non combo na vrai combo na ezali nani po okoma Kirikou bon vraiment nanga koza atamsu koma mboka koza la eulu wana nom de père OK to botami biso nyonso to sont moins 24 personnes on a mokili papa boti biso mais moi moki wa bimi za Kirikou donc yo za mwana suka na 24 heures donc comment Kirikou ebimi ndeke no mwana na moki ya suka ya suka na donc na désordre na fungoli mai na désordre na alakisi baninga comment ko sala entreprise na désordre na alakisi baninga comment ko éviter problème tellement que muto que le problème est aux gens makas obété mobité on se pardonner pour et comment m'habiter mais quand même on étudie film on a bien bon ça ba place musu na film ana ezaki difficile na longa ngo pour Yesu Masi azali donc on bête la biso dans le solo qu'est-ce que toi tu as retenu na film oya Kirikou pour omipe sa Kirikou bon na kati ya film wana na pensaki na place OK kozala na idée na ko réfléchir bien et ça ba première réussite na vie à mutu comprend donc on a alors réfléchir baninga bazali na ngote on a une richesse moko boye o ko négliger nga mais hermo boko récupérer nga parce que nos Haïti lobby ndenge mo pe na kati ya film ana karaba ndenge ko boya biloko nyonso ekitoko ekomaka yayi ndenge bomo na chapeau na bouté ngalaka dans ce qui place ça ba lumière compliquée à comme éclater maman jaloux à Luka Botola tant que jaloux à Luka Botola mais ça un chapeau à qui citer
ezaka chapeau o bati ba doré bati ba argent comme art ezanango ya mutu nyonso na ko le chapeau na ko le chemise na ko le bazin mais eza ngai kate na la sape bandeko basusu baza ba famille pesa bango mbongo te à cause que ba mona aza vilain ba moni aza kitoko nda otanga na poto à cause ya beauté na bonté. Donc Karaba la sorcière a envie qui beauté, tout ce que vous avez qui beauté, na bonté à zangakiang. Na kati ya bonté ndenga na zai na richesse. Ndenga na longa ki na bizuka moko. Na bizuka moko. Kirikou yebisa biso lelo to yambi vraiment Kirikou. Déjà aux CP ça biso ya ozo répondre bien. Yebisa biso siko to yeba. Groupe ni na groupe ni o yo l'équipe o bengama vraiment comédien penza ki non confirmé. Bon, nazaki na posa ya ko tourner na Papa sans souci. Na koute na Papa sans souci a bengi singa. Malgré tout que... Mais Papa sans souci a koufa. Yoka, Papa sans souci a binanga mwana. Yaka to tourner film moko et ko éclater monde pour Kirikou ko bimana Congo comment. Ndela na epa na Papa sans souci na sima mikolo akufi. Et ça renga vraiment pas si. Donc ça veut dire les gars na groupe sans souci. Te na koma ki souci. Na solana Papa sans souci en coulisses. Wana lemba. Na kwa moko boy o batu akoyati. Alors le Canaé nga muni na apprécier pour aza parmi ba star oyo ba pesa kibiso elengimo bona kati ya biographie na bango. Donc na apprécier qui est na ye ba Papa Masasi ba emba kinga mais na kota kité pour mutu na ngana tourner na ye azati onya saza kuna na pesi mbote logo la chef na bango pour des chasses na pesi mbote pour ayambanga gentiment na groupe wana Jean-Pierre malgré tout que ngamoko na sala ki de anzela nga pour na botama da musisa groupe nini yo le kaki ki o le kaki na groupe wana. Bon loko la groupe la référence yana mwana mwindu mwana mwindu azali moko oyo ya ba artiste oyo asaki succès makasi na Congo mais batu banda ko étouffé donc batu banda étouffé groupe la référence nde ya nani ya mwana mwindu président mwana mwindu azaki talent moko asaki musane kitoko mais ba jaloux banda yibe mbongo yangana koka ko kadengate yana kendai ko sa vie na ngaya. Donc ça veut dire yo groupe ya munene pe o vandi ozui mo expérience eza groupe référence. La référence ezali place oyo na équipement ko se planter pour que na bimis équipe mo oyebanalité. Bango pe bazaki na moi talent na ekokuta bon na talent na et puis nga na yaki na kombo ya Bilembo ba etufenga na kombo wana après na bike na obota mesika mais fona lala na moni ke kwa pesi ngai nzela na ngai ke communiquer ngai po ngai nazali richesse mboka nyonso na tout l'Afrique na pesi ba président sur Afrique mbote na pesi président Fachi mbote na ba idée kitoko biso ba comédien to bimisa ameka mpe ko apprendre biso po biso tozali ba kondi ya mboka ya ba jeu ya kosala ba film cinéma na bimi roi parce que na bali Karaba la sorcière mais na kata ba cinéma na zaki offre na bangote na zaki dans richesse nanga na bonté koza neti nzeta mbila ko miselo kombo mais na kati ya kombo wana asesu na mafuta kati na mbila asignala peu place mbebe ezali ke courant tantôt likambo ngana ba ke on néglige kombo o combattant ndako on néglige kombo lukata huile po huile pa na kati ya mbila na ba potentialité nanga o lelo ba chef ebele ba ebe ngote po na vie na biso ba artiste so na kenete pas chef a yebana abando tufenga atika ngana 6e équipe na kati ya 6e équipe so ezwanga neti une année c'est que ceux qui succès na ngaza pendant une année na 11e année na za teta msuna kufi et puis éclatement nanga ekobombama. Alors yebisa biso siko depuis aux sala théâtre ça fait au moins combien de temps? Bon na bandaki na kati ya ba poème na église catholique
namoni orphelin banani mais nga azalaki na papa na maman mais papa na nga azalaki andaki kolinga ata mosusu tokende église catholique nakende église catholique nakobima na centre kosala bapoème wana eyedaki ngai mpo nazala na communauté oyo ekosangisa toujours jeune bajeune nakomaki mpe scout militaire ya assemblée catholique et puis naye évolué susu nake na kati ya kamba nazalaki mpe su parmi bascout oyo ke nazalaki kaka na jeunesse mais baparti wana nyonso eronde nga ke nazala jeune na kati ya kosangisa bato na ndenge ya cinéma. Alors na baparcours wana bilan oyebi te ça fait combien de temps? Bon nakoloba neti naza moto nazalaki déjà préparé avant. Donc c'est durant toute ta vie eza ki osala kaka mosala mosala wana na kati ya jeunesse baokatenga kaka oui biso mwa 2-3 pièces moko epe ya makasi ici osali baevre moko boye esi osali ya makasi toyeba kuluka ba 8 malala eza parmi ba pièces oyo etalisi biso ke éducation mais wana on dirait pièce na bino te bon wana eza pièce na biso parce que biso nde toyebi soki nango groupe la référence ya mwana mundu wana aza leader moko boye utaki pa bareseau bareseau azalaki nani azalaka vraiment motema moko ya jaloux na mwana wana oui mpona mona yango anolinga te ke ya bima mona kofunda ye kokose makambo yango wana namona eke yango pe singa ye pa longwa mais ntango alongwa abimi et puis tata na koya yango wana nalinga so tanga komona te c'est vrai tata ni na koya bon natangi komona te s'il te plaît poza ba makambo mosusu so tangi boye bana bakuluna bakomo luka yo donc pièce oyo ya makasi yo joua ezali kuluka bakoya kuluka ba 8 wana ezalaki message ya mupaya koyibelo kwa moninga te kuluka ba 8 koyibelo kwa moninga te eza une façon que papa moko na mboka ateka bafui na ye bafui mais wana comment expliquer biso pièce yango pièce yango mais ngana tuni parmi ba pièce mingi ya makasi yoka te so ito zui kuluka ba wana to ko zo pièce nini susu nani na ba Tanzania na bet na bango pe film titre ya film yango yango kokanisa ya moninga mabete wana na joa kinoko ya DJ Blue na kati ya pièce nazopesa pe DJ Blue mbote po amemanga vie intérieure po na kati ya tourisme na touriste nakoki pe ba Congo nakoki pe bandundu nakoki pe Équateur même pour na cinéma bango ba encadré kinga na vandi kuna na tourner film na bango pe na ba Tanzania to tourner en Kiswahili to tourner pe na français to tourner pe na lingala donc au quotidien la réalisation mon va film malo donc bango pe bandime pe kozwanga là no luda accompagne que un artiste mokwaza na ba potentialité mbamo ba pesinga congé donc na kasa no luda bana besoin ya artiste ou Kirikou pour l'antenne tourner na bango ba besoin nga mais ba producteur bo mekempe ko funga maboko na bino pona biso donc so lelo oyo ba ketcha ba artiste belé eza sikate eza cause ya ba producteur azotonga mais artiste azangi mbongo donc cela veut dire na ba film lobi wana nyonso wana ozui cachete bon caché c'est trop dur na ko ganyango pa moninga nga artiste ce qui a produit mais ce qui va produire nga na mon producteur wapi c'est que quelque part producteur fa approcher biso asola na biso na ninga engagement pour nga landa ming film amutute parce que son asungi honnête na kata film na na ndimina kindi c'est que non singoloti on a vu que promotion wana babenga nga na France babenga nga na Nigeria pour terre Nigeria bazape na besoin na biso un Ghanéen tourner na Nigérien neti nani ndeko oyo Kirikou amikuse babenga bango ba Chukuma là ba awa to vanda na bango na Grand Hôtel ba poser nga question pourquoi Kirikou bino suka ka mingi na balang na bino
na français anglais te nasi bango ba prof anglais ne ba amité mamabe voilà que anglais mais na moi différence car ba good morning ba yondo kendaki centre bien ezali mais faut ba contacter et yano po yano ezape na centre nango to sala msa et yano ezani et yano eza groupe à cinéma on mona bimisi de manière nzamba pesa nga vision wana. Ça fait combien d'années déjà? Déjà et betinanga déjà aux avril né na conserva qui projet wana en avril. Dans la ministre déjà que déjà en avril déjà ba 4 et 5 mois. Son a kokisine ti ba 23 ans. Na kati ya a exactement mususu ba dire ba vinanga oyo na baby saki na ndenga ba scout na kendaki na nzela ki Croix Rouge na zaki pe sous par ba Croix Rouge na kokamo na muta souffrité déjà na mona mutu akoyebo na personne na zando na kenda na contacter ba Croix Rouge bazonga tant qu'agent na kenda pena bango formation et puis na ya peto sala musala na baninga. Alors il s'est biso o envisageara nini o raisonnera nini pour na cinéma na mboka na biso pe pour na vie na yo? Bon ba studio ba meka un peu côté la biso ba pose na bango tout monde na bango bato bazana ba studio mingi tebi bango te tebi ka ba studio réalisation ba producteur bazo rapprocher biso te o ka un comédien là-bas mais ba tale boye ba mona ndié le quoi innocent betaki le quoi ya betité moi ba kipé exacté mais tant on t'a fallu faut mon appel innocent na kati ke baza ba artiste tant pour mon nga mais na mon appel ba acteur comédien ba ko tana ba clip na bango bon ba comédien ba ya kara na par ya curiosité mais production non mutu mo sa de publicité ba moné na TV mazio le côté ba chege ba beti à cause que je qui le côté. Donc, nous avons fait pour promotion de l'autre côté pour un jour bakulu na ba déranger que hôtel les sabiso na kokati. Alors, ce que sabiso ndenge au sala ramsa na yo. Au sepela mingi na ba vienini au mona appela ki ba sa ramsa la bi. Bon, neti papa masumu na sepela naye, na sepela musa naye. Pazaki papa o bavanda na papa sans souci. So na zonga mingi na komba papa sans souci pour azaki parmi ba papa oyo abisenga mwana nga kutu na sala musala ya maboke nazaki nzoto mike melelo o na lembongo ya théâtre na sala mpe mamba minene lokolo lingango ekolesa ope vina yo parmi baliwana ndeko oyo namona quand même mingi ndeko Eliezer à ça l'émission est bien mais na préfère quand moto ana na tangi président donc président son nom du maïs pour à président ba artiste est-ce qu'on a bina ba groupe te na kimi ba tinyo sa théâtre parce que nga na cinéma na c'est pas président masumu po na kati ya Sokoda azali pour la kati ya Sokoda na za so le TTP ou ya théâtre TTP azali wana non te na koti kuna mais na kati ya Sokoda na ba porte nanga otam susu sona beti ba fungolela nga na pesi mbote na papa na nga nyoka longo place azali na pesi mbote na sekema azali directeur na kati ya projet ya nyoka longo na kati ya Zaiko na pesi vimba mbote pour azali artiste oyo asali vocal na vimba na nenga bien pour eza pona ini ba artiste te bango tu ba artiste. Alors yo le besoin mingi na piste ya cinéma. Quand est-ce que cinéma ya biso ya mboka et les capé ba Nigeria na ba Ghana? Bon zaka ke baba accepte ba matériel à tournage. Baba c'est la bino wapi? Bango ba luwa kati. Te biso to ko luwa te, neti biso, neti ngarter na ko luete. Production de yela nga blu kwa nyos. Ngana ke kaka. Mais tant yo concevoir film, on ko pe ko luka producteur, soki pour réaliser film na yo. Et bon sonnet y a qui film na net $5 na kati à Paris. A te en États-Unis na 20 €. Par rapport nga a na te kana 1000 francs. Ça va pas? Na 1000 francs kutu nga na gagner mais na kati ya bateau ba kenda ko produire ba film na biso bango nem ba gagner plus.
namoni bandeko mosusu bafilme mais likamba piraterie déjà elongami YouTube alongi ici ekomi osali œuvre na yo tina YouTube mutu nyonso alingi atala yango atali akoteli yo mbongo part na yo. Bon, sono obeta mingi tangwa na ba producteur eza bona ba contacter ba bureau na biso. Po na kata bureau YouTube oui. Mais soki yo producteur oui. Otinga pa ko bité na besoin film mais na besoin ba acteur tel. Na contacter bango vinanga pour notre vie de loin. Azaki papa o apesa ngambongo. Chaque fin de mois, vie de la tine de la ngata msusu $50. Il y a compte artiste pour la camarade naï. Na kati ya vie artiste. Yo camarade ya vidéo. Par rapport à Palais, camarade naï na ne qui apesa ngama ina meli, apesa nga sikro na meli, na rova net am sous 30 minutes, 50 minutes, là c'est que venga ke Palais yo kinga. Aza pa mba tu a soutenir nga quoi. Mais quand même na ba groupe oyo, tozota na TV à lelo. Tozala moi ba acteur oyo tokoyi ko retenir, bazo travailler bien ba kota na cinéma. Et les cas bien. Bon, acteur mingi, tiki art, comme on trop love. Bon, mais la biso art. Le love artiste mingi, comme on a valeur. Moi, c'est du bal, moi, ça art exaté. Alors, banga que moi, c'est n'est que ne babotolaï. Donc, c'est que biso. Azoboya. Le love, so poto, to comme un barankino qui est poto. Et ça, à cause il y a artiste qui n'est comme le na musala. Non, c'est un conseil moko na ba artiste. Bo prendre musala na bino na bolingo. To koma musika po na monde cinéma ezaka matériel nini ba nini. Lumière, caméra, rail, tout. Rail wana et sunga biso po nini. Okosa action drone ya likolo. Au moins 6 caméras de tournage. Au moins 6 prises. Mais biso to tourner tam sur caméra moko. C'est insuffisant. Donc à peu près ça, non c'est planning na aro to ya nango. Ba meka pe ko soutenir biso na gouvernement. Ba ti biso ba studio, ba ti biso ba moyen en matériel mo ata gouvernement so ba ti crédit pour la barter na bango. Tout le monde a États-Unis soutenant les artistes. Commandant ça sur le mestre. Il y a pays naïe par rapport à ma solo. Mais commando, oui, que les artistes naïe, baza bien. Artiste mort commando à Yoka Sango Kengana na Congo. N'habite comme les marques, son nanyangana, à Benganga, Suistanga, à Bangaïke. Un jour, comme ça, qui t'a Congo pour Nanga. Donc, il y a un côté figurant dans le film Mon Commando. Oui. Mais donc c'est pas ça pour nini Nathalie artiste congolais a un orgueil n'ayez pas naïal bangai que na attend moté mais artiste États-Unis américain il y a Congo mais États-Unis a bengo qu'en apprécié yo ça fait aller pourquoi le loba fitting na Congo ça té moi ngana beta fitting dam susuna na papa soki na niezate pour nini à cause ya orgueil. Bonté na beauté. Bon la beauté. Bonté zate. Babong ça na place à bonté wana. Ouais, mes chers internautes, comprenez que nous tendons déjà vers la fin, même nous ne sommes pas encore arrivés à la fin. Tout ça toujours la couleur d'origine, vraiment abonné na bisubuza ya CP là. Tout ça on a pour nous CP Sabino, hein, dire rire est thérapeutique, il faut toujours rire au lieu de fâcher, hein. La bonne humeur s'engendre. Donc, ce que vous avez déjà humeur no ya malamu, obanu muna kaki obanu za toujours bien, et on moni cinéma, ba théâtre, ba série total ka, ils ont divertissement moko ya malamu et pour na ba santé na biso. Vraiment na pesi mbote na ba abonné na biso nyonso o bazo talanga bisika nyonso bozali, na pesi mbote na bandeko nyonso bozali banda ya mboka pour na contacter ngai humble serviteur na musagiste plus 243 89 63 23 924. 243 89 63 23 924. Wana ozinga mokona pesi mbote na maman Marie Moulanga, maman na Augusto et puis Baby G Live Jidor Enoch Kongolo na pesi mbote na JDT de Konangai maman na
Bénédicte, sans oublier Gracia, Nekonangai, pourquoi pas à mon vieux Kabengele. Donc toujours continuer ça na biso émission na biso ezo qui est vraiment malamu avec Kirikou. Kirikou to commis vraiment na moi souka. Mais pesi ça biso souko. Tu comprends que les artistes et ça déjà ça bon disons pour le moment groupe nayo et il y a nos programmes ezali ndenge nini et puis actualité nini et là on est nous préparé pour toser là. Bon pour les ano eza groupe cinéma toujours répété na quoi Inzaloja sur Chaba à tous ans la Gombi comme na Victoire numéro na biso eza plus 243 89 94 69 249 080 donc plus 243 80 plus 243 déjà Natiaki s'il te plaît hein pour bande la plus 243 ya Willy Moucheni on est comme que commencer Willy Moucheni hein plus ya Willy Moucheni code Mboka place aux alliés na biko au kabila nga de fois que mon papa me choix mais ça $50 mais on a besoin $50 on a besoin de caméra numérique ya Willy Moucheni code Mboka plus 243 na lobby 89 94 69 et puis 249 on a numéro na biso soko contacter biso sur Victoire tokoyambao même nanda kozali so contacter biso tokopesa au endroit où kozwa biso à part ça na opesa mbote na top modèle na biso ya famille céramique cadeau mode atsara ilamba côté Liputa au Kashne ya zawana mais soki oyebi ke ozana yo na ndeko te ofutelo mbongo yakano na plan pa na biso tozo la sa coupe couture tozo la kisa kosala pressing kosala pe ba offre ya produits cosmétiques tout ça peu produits cosmétiques hein donc tant que oyebi ke wana eza na compte ya moto libanga na yo moi libanga mususu libanga mususu ezali napesi mbote na babebe nanga Jojo Etan napesi mbote nanga na Patricia Eulu napesi mbote nanga na Gradier Eulu napesi mbote na batu basunganga maître Golba napesi mbote na maître Etekiama etute kota napesi mbote na joueur Jogo Darli joueur international côté RDC malgré tout kakenda pota zonga kame batu ba ine kaka mais azanae bande comme susu pe ba na poto famille Eulu napesi mbote parce que bozota la libota na bino kaka boye leki na bino suka aye tina poto koyebisa bino ke famille kume zana esengo ya komona bino na makambo kitoko bosala botine biso ata sek ya nini te. Merci vraiment. Ouais, mes chers internautes, comprenez que ça n'est fini pour aujourd'hui. J'étais avec Kirikou, l'artiste qui nous a fait ses numéros, qui nous a étalé ses affaires. Donc, Makamoleki Kitoko, merci vraiment. Oui, Robert est l'habitude du soir na souka, na pesimbote na bande konyo so bolinga ngai, na cadre idéologie pour continuer toujours côté la couleur d'origine télévision. Nani Kirikou, yebisa pe bande ko ba s'abonner na couleur d'origine télévision. Bon, bande ko bo s'abonner na couleur d'origine et couleur d'origine télévision eza parmi ba TV o zo binisa ba artiste so bono leka na ebité o yebana te koure kende mai kende pona yo talaka couleur d'origine zala connecté na CPA na ba image wana. Ouais, mes chers internautes, ça n'est fini pour aujourd'hui. J'ai sali Jidit, JDT, Raka, Maman, na Bénédicte, sans oublier Papa Kabengele. Donc, na pesimbote na batu nyonso oyo bazali dinga na biso ici gatuzali na pesimbote na Michel Bondombe, Koé vraiment ici kozali, sans oublier Arafat wa Simbi vraiment caméra, na pesimbote na Moses Veko, Diesel Mandosi, na pesimbote na base na nyonso. Donc d'ici là, portez-vous bien avec couleur d'origine télévision. Betela biso li solo wana. Mwana soso alelaka. Papa te, mama te, ngamoko. Bobine mwana soso lati. Mwana soso alelaka.
papa te mama te ngamoko ngamoko. Donc tango atabwe mona soso alelaka papa te mama te ngamoko ngamoko. C'est que aliangu baneye moko parce que papa zate mama zate. Merci Nabinova na Congo. Vous connectez la couleur TV numérique et peut s'abonner à bonté. Ça, c'est la couleur d'origine. La couleur d'origine. Couleur à bien. La couleur d'origine, c'est la couleur des artistes. La couleur d'origine, c'est la couleur des émissions. La couleur d'origine, c'est la couleur de spectacle. Abonnez-vous.